c'est un homme social, un acteur social, Mambébélé Bélé. Alors, Malobani Ezanini pour la fondation Chamberlain Mongopassi. Oui, pour la fondation Chamberlain Mongopassi, je crois que le jury de l'État qui a pour la annonce, il y a activité aux ala qui n'ont pas de commune à Bissou à Kimbate. Alors, aux ala qui n'ont pas ça, il y a des Bissou Chamberlain à Kika. Na kati ya base na Kimbateke pour à ça la sortie officielle il y a fondation Chamberlain na Kimbateke. Alors évidemment les cas qui très bien batu ba ya qui passe plein qui na U2 il y a Chamberlain Mongopassi ou il y a qui biso na kati ya Kimbateke. Donc activité les cas qui très bien entraîner je crois que mon a ba image entraîner des collègues qui malamu pe a mekaki ko taba point il y a fondation et le koni peuple qui Kimbateke ba ko bénéficier de la fondation. Très bien, merci beaucoup. Et donc, ça, les malacades de la fondation, pour quel but? Bon, but, c'est que à l'autre centre, il y a auto-école, à l'autre centre, il y a coupé-couti, à l'autre centre, il y a esthétique, à l'autre cours, il y a langue, et de deux, à l'autre microcrédit. Tout ça, à nous, on a quatre communes qui m'attendent pour aider la population qui m'attendent, fumeur, basala kelo côté bazo kene kosala kuluna baya ba koyokola activité to bayo ko ba ko apprendre la carte fondation pour être lobby bazala mbato ba koma autonome baya ba kumuke la pote de Chamberlain a sauver ba carte ba idée wana le azap penda mingi na carte sociale azap penda mingi na carte sociale pour na ko aider population nyonso ya chama. Très bien, merci beaucoup Trésor Bakatou Bala. Alors Atem Atambi Accordeur Massina. Bonjour. Yo lobini pour la fondation Chamberlain. Pour remercier Bana Kimbateke comme Gaï Nazalaki invité à Kati ya licence wana et donc au salami Bana Kimbateke balobi papa Chamberlain azalaki wa bandaka na ba vision ya madame oyo aye na mo ye aye kopesa batumbote aye kopesa batumbongote aye kopesa batologote aye na cadre ya social jeunesse pour aider ba maman oyo ki basaka te yango alobi mwana nyonso jeune nyonso ami prendre en charge la formation wana oyo azotiela bango na ba cours oyo azotiela bango ba aide oyo alobi ka sunga ba pona bami bazwa mwa mike wana poni sunga mabota na bango tango nazongaki na baike pona na ko remercier lisusu félicitations penza na descente swana nde elekaki mama na biso pe masina balobi papa atika la kaka na ba vision wana te na Kimbantseke te aya pe na masina aya ko pesa bango lisusu force wana yango na ko profiter pe na lancer na bandeko oyo bazwaki déjà formation na oyo bazwaki déjà formation ba recette na ba 2018 2020 boya tomo na président azali na Kinshasa to profiter vision oyo nango lisusu ya cadre ya crédit a beau bénéficier nango tous les 200 membres oyo qui bénéficient qui formation ya honoré na kati ya fondation Chamberlain Mongopassi boya tokutana na président Chamberlain. Très bien, merci beaucoup. Alors Iba Rodrigue vice-cordeur à Massina aussi adjoint d'ailleurs. Oui. OK, yo Maxime. Oui, na bakisi oyo bande ba otoloba tozaki na activité yaki samedi na Kimbantseke pa ya Cordo Trésor. Je crois que les gars qui très bien, je crois ba image yo sopé les oleka donc to remixer bana changu précisément na commune Kimbantseke. Alors on a la vice-président Cordo ya Massina donc population mususu ilungwa ki Massina et kenaki Kimbantseke vraiment to kende ko soutenir Cordo Trésor. Appel na bana na ba jeunes gens, ba jeunes filles, ba jeunes garçons nyonso oyo ba s'adhérer déjà na fondation o ba o pe ba s'adhérer te ba ya ko s'adhérer ba formation ezana de Orlando auto école informatique pour la mutu nyonso oui pour la changu ba ka obe Kinshasa bon mito Kinshasa mobima mais précisément non to lancer non pour na changu na ba ya changu za une commune nyonso wana et ba bureau za déjà siège la fondation ça c'est la fondation minso ezana Kimbantseke pas trésor et pas à Cordo Trésor ils a déjà tu dois avoir besoin de ya wana oui aza na besoin ya wana ils a déjà pour déjà marmioso ils a fonctionné déjà bien donc honorable Chamberlain aza déjà awa depuis vendredi qui a déjà Kinshasa awa
Donc, il va te semaine prochaine. Oui, semaine prochaine, il m'a dit ce soir la chaîne. Pour moi, après, ça serait un message. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Trésor la cordon, information supplémentaire, les alliés, semaine nous, vous avez une compte fondation. Fondation, comme notre leader, Ayaki déjà a fait ouverture à Makambo, Tozawana, Timo Kali, pour l'avenir Sanda 137. Le Sikakani Bureau et Zouami, Sokoyo Okuta, Cordon Trésor. Alors, le Loco Elbosto, Singapour, la Montunio, soit la bénéficiaire, il y a formation, ils ont Singanayo, au Mekaboso, ma carte, Nayo, pose à la carte, et puis, au s'adhérer, na carte, il y a fondation. Donc, ce que dit Makambo, Balewana, mais aux la probabilité, il y a formation, nous surtout. Il y a un microcrédit. Il y a un microcrédit. Numéro pardon? Numéro, il y a Bino, il y a fondation. Numéro, il y a fondation, il y a SIM. Nous avons un numéro na biso d'ali 089 230 223 à la fin. Donc, ce qu'on bénit 089 230 223 à la fin. Okay. On a biso bureau, tu peux ça yo, Très bien, merci beaucoup. Alors, Lilo Basuka Atambia. Bon, Nathalie Benga, jeunesse nyoso ya Tchangu, Tulalaki, Tolamuka, Bakusabiso na Mbongote, Toya Kusadere, Toya massivement, Toya Kusadere, na Fondation Chamberlain Mbongo Pasi, espoir pour tous, pour que ça biso chance, jeunesse Tchangu. La formation na ebike bato ebele o bayebi nga na kati ya Tchangu na ba formation bo bénéficier ki nango na tambola ki na quartier 1 ti quartier 3 na classe ya Fondation Chamberlain Bongo Pass ba formation na surtout ba maman na asi benga ki ngai mingi na émission na leka ki liboso na ebike fondation bogo yamba yemoko leader Chamberlain Bongo Pass bogo solo naye na o aye nango ya pour crédit po na ebike pour crédit ezali kokota sika masina po to saka na ba formation ezaki ya ba recette na auto école. OK. Bozela ye azoya semaine o to kosolo na to luka jour po na boyamba ye. Ku ata mbia cordon ya masina. Alors vice cordon masina Iba Rodrigue. Oui, le bama suka ezaki ba jeune nyonso ba besoin ya venir na bango za la meilleure ba ya kokota na fondation. Baya s'adhérer, nyonso ezala bien. Je crois que tu as une activité dans les samedis, tu vas déclarer mbongo. Réponse est présente avec ni mbongo ba kopesa yo, sike ba kopesa yo. Okomela sike okosila. Mais base tu as besoin de kopesa bino eloko oyo eleki secret. OK. Eloko eleki secret za ke connaissance fezala. Ba formation aux orana, je crois que yo ba sike ozoluka na vie na yo ebele boya s'adhérer. Donc, ils ont vraiment bien fondation, ils ont pour Nabino. Très bien. Oh, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, président Cordon, merci beaucoup, Cordon Gimatseke. C'est prochainement, Nayemoko. Alors, moi, 30 secondes, moi, il y a moi, et population sur la Nabiso. Moi, il y a parce que le message, qui n'a pas image, au monde, quand même, place où on a commis Dynamique Chamberlain. Dynamique Chamberlain, ils allaient et l'eau à Sika. Oyo alingi abandango, je crois que toujours ça l'appel dans ma ONG, toujours ça l'appel dans ma staff, on va pour ça au soutenir ma homme politique, bah au soutenir de Konabiso Chamberlain la carte dynamique et vous avez plaisir pour Nabiso. Le Basuka n'a remercié Banfumu ya Mabele au sur la carte sortie officielle de la Fondation Chamberlain, na Kimateke, président Falak n'a remercié l'équipe dans Obimba, Patrick. Remercier Bakoko Gilles Balifela, n'a remercié Kula, n'a remercié donc bureau très bien. Donc à la prochaine fois, tout le monde. Merci beaucoup, président Katubala, Cordon Kimbatseke, Atambia, Cordon Massina, Iba Rodrigue, vice-cordon Yamasina de la Fondation Chamberlain Bongo. Merci beaucoup. On va se retrouver très prochainement et il est temps de recevoir mon invité, Prince Epengue. Merci.